Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, oko souffrir, eko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman, boya ebele ba papa, boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayo ton futur mari ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayo. Coucou mes chéris, je vous love, hein? Bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend Ernine Okolanda sous les baobab, et bah mbote belé vraiment, bah yenge, hein? Na ba de connaître boulou dia Congo, bino moko boyebi, bah on peut bah linga rabiso mingi, vraiment qui toi dit, na ba de connaître kimbangiste, boboto bondeko, na ba de quoi catholique, bah oh bah sala kito tanga. To comment pe na ba université tala kaka lelo to comment pe ba maître banza vraiment bambote et puis ba merci ebele na confiance na bolingo na bino na ba oyo nyonso bazali ko sepela o bazo benga vraiment surtout na mupepa sika o tozo benga live together et la kisi na ngokaka ke to vanda elongo vraiment ba confiance bozope ça vraiment et puis vraiment nazan esengo makasi boya ebele na mpepe ya sika kande nazobenga bino ya kokomisa kombo na yo papa longwa na kati ya solitude mama longwa vraiment ezali bien te solitude ezoboma bandeko na ngai ezoboma penza makasi bandeko na nga na kotiela bino audio na suka bomo na ndenge ndeko mobali asepelaki ko partager pour na ko expliquer loko babengi solitude ebomaka malembe koleka sida koleka cancer koleka AVC et puis solitude ebengaka ba maladie ebele kozala homme seul eza mabete kozala femme seule eza mabete mais ce que komi o mandi ko sentir seul solitude côté lio en tout cas yakambangu benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 benga la danoise okozwanga yako sa inscription na yo ezali ofele vraiment toko solo la ba critère to senga ka makambo ebele mike okoye bango soki obengi biso bozanga te et ça la bien voilà benga la danoise. En tout cas, maman batata bandeko to yeka ndé na biso to na biso to solo la
to solo na biso boza na se ya sous les baobas bino mo boyebi na se ya sous les baobas tozalaka mwana kopo ti kopo café kopo vin blanc vin rouge ça dépend eloko nini okolia mwa mai mpe ezoleka nango bama mwa ya mike kaka ndenge ezobima ezalaka mpe bien. Pourquoi pas coca na yo tie mwa whisky muke tokos na ndenge muke te vraiment bino mo bomoni mpe toya liboso bati tooteka te na biso bandeko na ngai te oyo eza te moko vraiment tosolola yango apres tokokota na lisolo oyo toza na te na biso bandeko na ngai yango oyo ezali te ya bulukutu. Voilà te oyo ya bulukutu vraiment naza si boyebi yango. Voilà te ya bulukutu yango oyo. Et puis toza na te na biso ya citronnelle. Citronnelle normalement biso totango tozokola tobande kobenga yango te ya sinda tozobenga yango te ya sinda ebanda kozala bien oyo nde te ya bulukutu. Te oyo ya bulukutu oyo bandeko na ngai bombela yango ezosisa badouleur omoni bapasi na mukongo pasi na makolo surtout bafemme age bamama baboti mingi vraiment te oyo eza bien. Et puis bazozo ba poids na nzoto makolo ezosupporter sous poids ya nzoto te oyo eza te moko malamu outi mwa musala oyo penze bonga mingi na pokwa moi après caillou omeli te oyo ya bulukutu oyo ba rhumatisme nyonso ezosila yango obengi ozwi te na yo na prix ya bien bazolo bango ezaka pona bato ya Londres te même Belgique France bandeko nanga boyo kaka bien même Amérique partout bako postele yo te na yo ekokomela yo tina ndako so po lingi 5 paquets 20 paquets 10 paquets lukwa so omoni osoko ozaka na Londres te même kutoza na Londres ofo benga bako postele yo donc obengi ezopese te donc soki olingi yango vomi osobeta ba paquet na ata 5 ata 6 et ça lui on est à peu près 6 mois ozomela tina yo eza bien pour na santé. Voilà toza na pena oyo ezali to ndako benga ngo sinda ezali to bengaka te citronnelle omoni ape bakomi Congo ti yango oyo te citronnelle oyo bien moko ka déjà citron eza na kati eza te moko ya bien même ataso oke na Congo oke wapi bozaka na habitude ya oyo ezali ti na biso oyo eza ti citronnelle. Voilà oyo eza bien komela te oyo ezopesa ekolongola ba graisse na nzoto ekolongola cholestérol ezokolokokitsa pe tension soko za bato bazaka na tension élevée tango ozomela yango ezosala bien. Et puis pe bato bazala ba bouton ba graisse ebele na elongi ezolongola ezodimine poids soko ozomela yango na tongo meli tina yo na pokwa pe ozwi verre atina yo avant lala ekosala yo bien. Yango oyo so tofongoli na fongola yango na lakisa bino na kati ndenge réellement te na biso ezali. Voilà ofongoli te na biso te citronnelle eza boye na kati nango botala boye toza na ba sachet ya te. Voilà ba sachet ya te yango yo ndenge moko pe na bulukutu pe ezali donc ezali bio bakoni yango na Congo ba importer yango awa après basali yango na ba sachet bakausi basali yango okoki pe kotokisa yango ozaka obligé te osala yango ndenge tosali yango boye yango oyo bomoni na tie na mai na ngai. Voilà yango oyo mais ekozala pe mieux soki po lingi otokisi yango nde to bana kotokisa yango na kin ozwi penza te na moko odingisi na mai etoki penza ekobiwana ozasu plus makasi omeli et ozala très bien. Voilà wana te citron benda solo kitoko propre bino moko tala présentable très propre hygiénique makambo nyonso ba qualité nyonso basaleli yango eza vraiment bien posé te na biso yango. Ba mama batata bandeko neka na FC bino toye na biso ko solola tozo solola na biso vraiment wana la danoise toza na sango moda na betela bino lisolo ya ndeko mwasi vraiment ndeko mwasi
azaki na azwi zemi azaki na mobali bandeko nanga lisolo eleki nango na Afrique mais botala kaka bino mo makambo oyo ndenge ezalaka makambo yango ekoyi mpe kozala mpe na nini ekoyi ya mpe nango awa ekoyi mpe koleka na babengeni na poto pourquoi pas yango wana tokebisaka bato ndeka toyaka tolamusaka conscience vraiment beau partager ozala bien beau partager mpona te oyo mpe beau partager ekozala très bien alors mpona tokotala lisolo bandeko na ngai na bosana te soki olingi ozwa te oyo ndeko na biso azobenga bikombo na ye mama Marthe mama Mapasa avandi na Londres numéro de téléphone na ye ezali 0044 74 59 76 10 21 donc soko bengi na 0044 74 59 76 10 21 oko commandé ba te oyo soki po bengi la danoise pourquoi pas ngai pe na kotia na contact place ni oko sala pona o commandé ba te na yo na prix moko ya bien ba et puis to soutenir ba mana biso azui idée ya bien bo soutenir ye eza pe na cadre ya ko soutenir ba biloko na biso ya ba congolais vraiment ba maman ba tata bandeko ba congolais to tika ba langage ya mabe to zalaka nango to osola na biso bandeko na to la sa conscience na ya ko beta bino lisolo sima mais o pe to zolo bezaka na cadre ko la sa conscience to lingaka soki moninga sali eloko to encourager mais to lingate to salaka na mauvais sens to prononcer ba parole mabe biloko ba congolais si bakate biloko ba congolais bongaka te non ba mama nange eza bien te loko mama na biso bazwi idée ba bulukutu ezalaka na Kinshasa ba te sinda ezalaka kuna tozo melango na bona salité ya zongo squat chengo na propre pona ezala na kati ya bandaku na biso au lieu de soutenir biloko boy lobi to préféré okeno komela te Lipton alors que te oyo yango nde esalaka ke to vivre longtemps na kala biloko bandako yoka ba cholestérol na kati ba Kisasa et comme ni biso ebele parce que to kolaka na bate oyo mona mama ki abuki yango na pembeni ya mai atokisi te asinda bomeli na nda e bandako yango bandako mona ba mama kala bazaki na baba magamba ba cholestérol wana te biso to komi nango allez biloko boy au lieu to encourager te ozomona soko sombi comme si maman Marthe millionnaire vraiment bosomba nazo benga bino et puis pe bo hésiter te boya ko komisa na live together eza pona yo papa o ti lobi mukoloni ne kolamuka o vandaka yo moko la brasemulu yo moko o sokoli basani yo moko o lali yo moko la muki yo moko non mi jeso senga exercice il faut to zalaka et place to zalana batu o changer ba idée na yo ba idée nyoso papa zalango ba idée politique ba idée culturelle ba ezo kufeloka na katanda o betela ngona alors que so zana moi sinon o beteli bozo partager bozo solola boya na ba critères bien bozala open tolobaki eloko pe tozo kamwa tolobi biso to mobutu atikela biso toza ba tribaliste te toza mama moko tata moko mais o mona batu musupe bazoloba la danoise ngai na kobala mbandibu te ngai na kobala muluba te ngai na kobala boyete mais par après ce qui la danoise aye a chrétien mboka moko boye allez ote toko sakana kwa nyoso bala batamboko yo biso toza ba tribaliste zalaka te boti kokosa tribaliste zali ngamoko na moni yango tango batu bazobenga bazotia ba limitation na ba tribu mais to sala nini eza choix ya mutu tozo solo na biso kaka tozo betaka li solo bandeko entre temps ngana omela tina ngai ya citronnelle vraiment ezo kita bien na ndenga mukete changa stop sona zelo ko omela te o eza sous les baobas vraiment et vous allez bien moi ko poati moi ko pa café et les kakanango tokos na ndenge ya mukete bon bandeko na ngeka na la musa conscience na ba jeune fille même ba jeune maman mususu pe bakutana na bakawana toza na ndeko na biso moko eza pasi pe mawa na kotia photo na ye
tokotia photo na ye ne bandeli ya video et puis tokolakisa bokomona ndeko na biso wana na kotala na kobimisango awa ndeko na biso ya mobali asente mwasi atie mwasi zemi alobi na mwasi abondeli mwasi abi antuka nde na tio zemi nga nalingi susu kobala te nalingi nanga susu kobota te antuka il faut toujours tosala nyonso tokabwana kaka tobie longola kaka zemi ndeko mwasi alobi oyo eza zemi na ngai liboso na vi na ngai mpona nini nalongola nga na sepeli na nga kolongola zemi te ndeko mobali asalaki to amenase ye ndeko mwasi aboyi basali ke bakabwani alobi kende na bwana naza na ntina na bango te bokola yo moko naza kuna te ndeko mwasi abateli zemi nzoka nde zemi ezalaki ya bamapasa akei aboti bana kitoko bandeko na nga na kotiela bino foto bana kitoko bana bie papa na sikoyo aye koyoka sango ke ndeko mwasi abota bamapasa aboti bana kitoko bana bie mama ndeko mobali abandi koya konegocie ote tozongana na biso nalingaka na ngai yo limbisa ngai kaka bandeko na ngai ndeko mobali asengi pardon kosakana te mwana mwasi wana pe aye kozongisa motema nsima bafamille pe balobi problème eza te eloko nini balimbisaka te mpo na amour de Dieu nzambe alobaki na biso nini tolimbisa bandeko na ngai mwana mwasi wana alimbisi ye mpo na parole de Dieu mwana mobali wana alobi ndeti olimbisi nga boye azwili mwana mwasi wana ndako ya kitoko epi azwili bana misala mibale alobi lokoza na bamoboti bamapasa fozala na bana misala mibale moko ya mobali azokipe makambo etali bajardin babiloko ya mwasi azokipe makambo ya bana yo fo pema osouffrir mingi na zemi na ndenge ozalaki yo moko vraiment en tout cas mwasi alobi c'est bon mobali akosomba biloko aye kotondisa na ndaku mwasi akosala basha azopesa bambongo bandeko na nga bavivre kitoko bamapasa bakomoko maka ba 7 mois 8 mois mokolo mosusu ndeko mwasi atiki bamapasa na ye na kati ya ndaku na bana misala yakei na kosala basha nzoka nde ndeko mobali lere azongaki azalaki na baide ya mabe bandeko na nge eza pasi mpona koyeba mitema ya bato baza mitema mabe bandeko na ngai yango wana fo kosala attention soki omoni mobali tozwaka kaka mayele ozwi zemi mobali alingi zemi te aboyo na ntango azemi ndeko mwasi avozongisa motema nsima tala lisolo elekeli mama na biso kanisa eske mobali wana azoya na biti nini eske penza azoya sincèrement fo kokanisa soki motema eza na duti kozonga te boya kaka lokola boyi pe zemi boya na yo bandeko na ngai eza vraiment pasi bapapa bozopesa bamama bakoma mitema makasi après lobi mama lingi te namonaka bana tala ndeko mama azongisi motema nsima au nom de ya nzambe na kotiela bino audio pasi na mawa na kotiela bino foto botala bana wana ndenge esor nini bakomi nango papa na tanga atiki nzoka nda sombaki acide atieli bana wana na kati ya biberon amelisi bango asidi bango mibale nde tozoloba boye bana bakufi kalsine lokwa baziki bandeko eza pasi tokomi na mboka nini tokomi wapi bandeko na ngai yango wana ngai alobi te oyo eza likambo fo tolamusa conscience basi boni na bamabala bapapa na bango bamibali baboyaka bazemi mibali na komprenaka bino te kokitsaka leson kolala mwasi sans condom boza bato ya liboso boyebi te ke zemi ekotaka bapapa siko ntango zemi ekokota erreur ekomi ya mwasi oyo kalikilaki te oyo moko olingi kobota vraiment bapapa bosalaka makambo lokolo botanga te mibali ebele batanga baklase ya minene me soki momwasi akomi na zemi eke ye azalaki pre te basalaka makambo lokolo batanga te okobanda komaltraite mwasi okomema mwasi avortement boyebi te eza péché premièrement eza lokolo bomi mutu yo moko miti alobaki soki mama na nga avortaka ngai mbele ngai lelo naza te avortement eza mutu bandeko na nga boni bazoluka bana
ceux qui bozui bana nzamba pesi bino même ezaki prévité bo accepter bango bo boko la bango boyebi lobité bana msuba yaka na bénédiction même bozaki na chômage ozui musala bozaki na compression na kati ya ndaku bana msuba bota makaba yeli bino kimia ebele batate ebele bande kolinga bana te bazokola na bo jeunesse na bango balingi bana te mais lelo ba kokoma na ba 51 ans 50 ans 57 ans bamsu 60 ans ndaye ko mona utilité les ramoni baninga babani ko balisa bana na bango bandi aussi ba université ale yesko akomi ko ka souci abandi ko luka siko abota papa okomi na 60 ans yozo luko bota pona mwana ngo sikoyo yo kanti ko mona yeti ko 6 classe na 20 ans okomi na 80 ans qui te dit okoma ti 80 ans ba papa belesko bazo ya kolamuka na erreur yango yo papa bandeko nanga bo partager vidéo bo partager ba vidéo boye o ezola musa conscience bandeko nanga bo tika ko partager ba vidéo ya bato mitakala ya batu ya ndengeni yango bozo mona er moko pe na site tozo obligé pe to lexara bato mitakala pona biso toza pe na besoin biso pe vidéo na biso pe talama tozo lexa vidéo te pona talama te c'est passé le temps yango bo mona er moko pe to koti na barando to laxi pe bato mitakala comme la danoise et ce n'est pas digne de toi ce n'est pas digne de moi comment parce que bozo partager te ceux qui vont partager te ngape na moni ba bêtise batu bazo lakisa ba mitakala bani na kotia mais je sais que na simawana na passé un message nanga ce qui s'agit na la publicité yeloko ko sunga batu na lekisi yango peka wana toya na choite er moko poni bozo tia ba titre lokuta so ba tia bino ba titre solo bota la te bozo mona ke so ba tia bino ba titre lokuta Kofi atikali mutakala tela de boko te belé. Mais va la bino ka titre normal la moussa conscience na yo nani ako partager congolais bo la muka kola la kolamuka to jezo pusana botika ka kotama ba bêtise nani ngai bi mutakala moi cité nani ngai bi mutakala mobali te poso balobi na mioka ke te bazo la ki 100% bêtise tala nde boko te belé bandeko na ngai tozo solola ka lisola mama na biso bandeko papa wana cheli bana wana ba pasa poison nde tolo babo bakufi et puis ye moka ke komitika na commissariat ake komitika na la police que non na bobi bana na ngai est-ce que ça normal parce que na linga ki ko bota te na ngana ekoka kite donc asali nyoso azongela mama pona boma bana wana alors que maman na ndimaki akeneki pa ba parents na ye bazwa ki charge yango bandeko nanga bofungola misu bandeko nanga bofungola misu parce que eza normalité makambo ezoleka na situation boy yango bomoni to yaki pona tola msa conscience ba papa boye bake tango zobima na mwasi yebango ke pona mwana botama pourcentage eza ya 90% soki mwasi azui ba préservatif te azana yeni kaka bongo azokende ou bien bozo calculer na mutu boye bake biloko na mutu esimbaka te soit yake pas docteur ba tie stérilé wana ça va ou bien zomela ba pilule ou bien akangi mabota mais soka akangi te bino bozo kende yebake mwana koya alors soki mwana ye boko sanate ka bosambelaka mais combien de ba papa basambelaka bazoti la basi la ba avorter oh non tu vois pas qu'il y en a trop d'enfants. Oh, tu vois pas qu'on a les... Moi, j'ai... Nasi na koli, na lisu ko lamka na butu te. Mais yo moko na lamka na butu, pour no tungisa moi sa longo la kaleso, mais pour na moi na olingi te papa boti ka makambo. Ce ko botala makambo boye, mbasi msuba ko bando banga. Akomi na zemi o menacé akimi et puis akimi na moi na libela. Parce que ko banga ora ko lakso moi na boye ko pese poison, o ko sale mabe. Bo changer ezali bien te soit olingi soko lingi bana te boya pe ba rapport sexuel ou bien leta ba préservatif mais sozo kende bongo yebaka ke pona mwana ya surtout na ba jeune fille baso bazana moins de 45 ans bazana facilité ba bota donc mwana koki koya yanga boye na ye kola msa conscience vraiment beau partager kozala bien et puis pona ko silisa binomo boye bi mpepa sika oto sali live together boye bele bo benga la danoise yako komisa kombo na yo
en tout cas tozo travailler ba oyo ba témoignage ezebele tozo sunga bandeko to sungana ngai la danoise na monike na sunga bandeko na ngai communauté congolaise diaspora na sens wana ya kosunga ko trouver partenaire na yo ya kaka na positivité na yo et puis avo benga la danoise na yebisaka bino toujours sabela nzambe na yo ozamuta binzambi kota soki ba jeune kota oza pe mutu ya musulman bandeko na biso ba musulman ba salam bisika bizwi bino sambela ala bakopesa réponse soki oya o contacter la danoise soki poza mutu ya catholique kande na lobaka Maria losako otondi grâce ya mokonzi azali wa yo abeni yambo ya basi nyonso sambela yango okozwa réponse oyo kosengaki oya ebele ozwa mwasi ya lokumu mwasi ya malonga mwasi oyo lobi akosunga yo po kosunga ye tango ezala solitude pene eza pasi eza mabe tala kaka air moko oza na besoin o se relaxer omona pe mutu aye asaleli yo mwa kopo ati apesi yo papa omela esalaka bien oyo eza ntina biso ya sinda bino mo bomoni couleur na yango yo ti ya sinda tokos na ndenga mokete nazongi pe na kati ya Kinshasa elenge mena na poto tala kaka biloko ndenge wana bon en tout cas botikala malamu wana mama leki na bino la danoise oyo alekaka mpona sepelisa mitema na bino eza vraiment mawa pe na ame ya bana na biso mibale ya bamapasa basili kotika biso bakufi mpona nini likolo ya bapapa ya mitema mabe oyo balinka ba sexe mais bazoko boya bana vraiment to la musa conscience ba jeune fille bola musa conscience ba mama bola musa conscience ke bana mobali nini ozozwa yo kaka na maloba na ye ba msupe balobaka lobi na lingi na nga bana siko te na lingi bana te boye na boye mobali ya ndenge wana mama mikebisa komikende zoba te po asoko zwi zemi eke aboyi pakata na yo kima na yo libela okoya kozwa conséquence ya mama na biso lelo azolela ye ake na ye prison akobima me bana wana bakelibela bakufi ezali mawa pe pasi vraiment botikala malamu ba oya biso tozozela bino ba blessé de guerre ba papa boya ba mama boya ebele nazozela bino pona na bosala inscription na bino ozwa molongani na yo ekozala takas ba love bisika biso bizwi bino nzamba lola ye bakobatela bino tomonani bakala mingi te wala mama leki na bino la danoise bye bye. Allô mes frères et sœurs, bonjour. Les images que vous voyez là, le monsieur que vous voyez, belle comme homme, vraiment mes chers frères et sœurs, ayons peur des hommes. Parce que cet homme a fait en sorte que rester encore dans la maison avec un homme, ça fait peur. L'homme a fait l'enfant avec cette femme. Quand la femme était enceinte, le monsieur a demandé à la fille d'avorter. La fille a dit non, c'est mon premier accouchement, je ne peux pas avorter. Il a abandonné la fille. La fille a supporté la grossesse seule jusqu'à accoucher. Après l'accouchement, Dieu lui a donné 2 enfants. Le type vient la supplier que ma chérie, pardon, excuse-moi. Il est parti louer une belle maison, mettre la fille aux petits soins, chercher les domestiques, 2 domestiques pour 2 enfants. C'est le monsieur qui faisait les achats tous les jours pour cette femme. Le jour que le monsieur devait tuer les 2 enfants, il a donc donné l'argent, 60 000 francs à la femme que ma chérie va faire les achats. Il avait déjà préparé son coup, il a acheté l'acide. Quand la femme est partie, il a chassé les 2 ménagères qui s'occupaient des enfants. Il a donné l'acide aux 2 enfants. Il est allé se rendre à la police. Donc, comme vous voyez là vraiment, la femme a perdu ses enfants pour le pardon, parce qu'elle a accepté le pardon, parce que Dieu nous demande de pardonner. C'est le pardon qui tue cette femme comme ça, qui a tué les enfants de cette femme. Partagez cette vidéo, je vous en prie.